ASTV Média. Aimez, partagez et abonnez-vous. Bonjour, bonsoir. Les autres dépendent na Ernini aux Hollanda dépêche les émissions na bino et la cabino ba information à temps réel. Na système kakaya buka lelo lamba lelo pardon lia lelo. Dépêche est à présenter nangamoko mishonoka aspect spirituel bopeto nanzoto pe na molimo. Dépêche ezali émission na bino elekaka na YouTube ya ASTV Media. Tochaka pe ba extrait na TikTok na biso ASTV Media et puis topesaka ba information chaque jour na page na biso ya Facebook ASTV Media to na Instagram na biso ASTV Media. Bobo sala pete toza na chaîne ya télévision ASTV Media to metaka na Blue Star. Momentanément eza suspendi po toza kotonga studio moderne na ndenge ya BBC. Dépêche lelo na salaki dépêche oti koleka ba Kongolo batalaki ngai o nalobelaki complot eza kosalama na Rwanda contre RDC. Stratégie ya Kagame abengisaki ba président nyonso oyo baza contre Congo zwaneti ba Bill Clinton contre Congo ba Sarkozy oyo alobaki ke tokabola richesse na biso na Rwanda contre Congo. Bill Clinton na mwasine contre Congo banglais abengisaki batutu voire même voisin na biso Sassou Nguesso pe azalaki président Afrique du Sud oyo basodane bazobunda na este azalaki abengisaki bango stratégie ya kofete 30 ans ya génocide ya Rwanda. Mais pour na biso batamaile ezalaki stratégie ya kolempa bango ya kosolola na bango po ba longola maboko na bango na RDC. Lelo na kotia penza ba commentaire mingi te. Cyril Ramaphosa oyo aza na basodani na Afrique du Sud na Est ya Congo. Basoda ya Sud Afrique bayaki na Congo mpona kobundisa ba M23 ba RDF ya Rwanda. Asali discours na ye kuna na Rwanda ezali na anglais naza ko interpréter ngo na lingala po ngai na lobaka anglais o babengi ingelesa po na vandaka na mboka anglais. Na interview wana pe Thabo Mbeki ancien président Sud-Afrique ye pa azalaki invité ye pe asali ya ye pe discours na ko interpréter ngo pe na lingala po nga na lobaka anglais na vandi mingi na pays anglophone ke francophone. Yango na ko interpréter bino ba balandaka dépêche soki ezali makambo lobami na anglais na salaka interprétation. Soki eza na français na tikaka po congolais nyonso sur 100% ba congolais ata 80% bayokaka français po muto déjà ke même na premier CO akoyoka ta ndambu ya français yango na interprétaka te. Nako monoposer parole te nako tia nanga pe commentaire te. Biso moko toyoka Thabo Mbeki. Thabo Mbeki alave maboko na ye contre Congo toyoka. Cyril Ramaphosa oyo atindaki basoda babunda na Congo. Est-ce que asundoli Congo toyoka. Tolanda biso na bino botia ba commentaire na bino na YouTube na se tosala debande na se ana boyi kotia commentaire. Est-ce que si Ramaphosa ngala zotuna ka question asundoli président Félix Tshisekedi gouvernement congolais tikali yango moko totia ba commentaire soki basundoli président Félix tokosala nini na boko monopoliser parole tolanda Cyril Ramaphosa message asali na Rwanda pe na Thabo Mbeki tolanda. No, you see, this is part of what I'm trying to indicate that, you see, I'm quite... Naza convaincu que tangu président ya Congo na ya Rwanda basinyaki agreement oyo eza contrat. Okoki ko résoudre problème ya Est ya Congo te na force ya minduki te. Bokoki kotinda basoda kasi bato bakokufa kasi eko résoudre problème te.
Désolé koyoka basoda sud-africain bakufi na bamboka mususu ya Afrique. Ya important ezali soki ezali ngai na koloba topanza ba force baza deja wana me tokabola bango po bitumba ezala lisusu te. Bitumba ekosala ke batu bakufa sans raison. Tokabola bango bazala musika nde tokozwa solution politique. Nayebi pe naza clair Ramaphosa azomipesa mpona solution politique. Ayebisaki ngai yango. Aza vraiment komipesa mpona solution politique. Po eza important. Nakanisi situation nyonso na oyo olobi. Eza na tina te ya koboma bavi ya bato sans raison. Peace. We all agreed that biso nyonso tondimi pe ezali eloko moko essentiel mpona développement ya place oyo ya continent. This part of the continent, and that in doing so kosala bongo ekosala ke conflit oyo ezali na este esila. The eastern part of the DRC to an end. And also whatever lisusu ezala action oyo ezosalama mpona kodestabilize Rwanda na nzela ya ba FDLR. Through the incursions of the FDLR. So there are a number of forces eza na ba force ebele eza koopere na place wana. Yango tondimi ezala solution politique. Yango nde eza option ya malamu ke babitumba ya basolda. To any military action. And beyond discussing with President Kagame, na oyo nga na sololi na President Kagame na ba leader mususu. En plus, discussion lisusu na President Thabo Mbeki po ye pe azalaki wana na commémoration. To discutaki situation ya RDC. We discussed the situation in the Eastern DRC. I went on to have discussions with other leaders from other na discussion yango na ba leader ya mboka mususu biso nyonso na discussion yango tolakisaki susi na biso na solution politique pona challenge oyo na zana yango to the challenges that are being faced here. So I leave Rwanda with nazotika Rwanda na idée ya kozwa solution. Yango nde ekomema biso na solution politique. That will lead to a political solution to what is prevailing here. The people of DRC yearn for peace. Peuple ya Congo alingi pe. Peuple ya Rwanda pe alingi pe. Biso nyonso tosangana ezala SADC pona kotia pe na place oyo. Should work towards installing a peace in this area so that the conflicts and the violent yango ba conflit ba violence ba déplacement ya peuple RDC na Rwanda ekoma na suka donc esila po wana pe ezala minduki ezwa silence na continent na biso yango nde biso tolingi. So that is what we are hoping and aiming. Excellence. Depuis conflit oya RDC, tozana Luanda, Nairobi négociation na place. Eza na espoir direct na force ya Sud-Afrique oyo eza na este ya Congo. Yes, there is the Nairobi process. Oui, eza na Nairobi na Luanda négociation. Ba négociation nyonso wana eza collective ya conflit esila. Biso tozwi inspiration na yango. We take a lot of inspiration from that. President Lorenzo ya Luanda yende aza leader ya SADC. Aza ferme na kati ya négociation oyo ezalaki initié na négociation ya Luanda. Biso tozo travailler na bokonzi na ye pe na kolakisa nzela na ye. And the Nairobi process is a process that kasi Nairobi négociation eza pona cesser les faits. Lisusu pona solution politique et intervenir. Intervention
South Africa, therefore, has a role. Sud-Afrique pe aza na rôle ya ko jouer ko supporter ba négociation nyonso wana. À part SADC, toza wana pona ko jouer rôle moko important ko supporter les deux négociations. The two processes. So we will not try to biso tokoki komeka te kotia négociation na biso toko travailler na ba négociation oyo eza déjà na nzela. Tozo jouer rôle moko important na kati attaque membre ya SADC. Tolingi tomona pe kimia. And peace is our calling card. That's what we bring. Pe eza carte na biso ya koloba na ba négociation nyonso. Yango tomoni rôle na biso eza libanda te. Kasi na kati na ba négociation mususu ezali. Mais il faut to sala na bango nyonso fara pole na yango nde tokozwa solution na conflit oyo. I'm sure that we should be able to find solutions to the conflict. Thanks, Vincent. Mr. President, Monsieur le Président, soki okoki koloba na biso discussion na yo na Kagame pona ba visa ezalate entre les deux pays, soki ekobanda na dati nini, soki bosipe boche date. by when would you want this resolved? Were there any timelines that you agreed to? President Kagame and I obviously Président Kagame nanga toza na posa solution ezwama rapide. Totiena nous tenter, mais rapidement tolingi solution nango pour na faciliter ya voyage. Pour ba Rwandais baya na Sud-Afrique, toza na nzela ya kozwa ba solution na makambo mike eza ya ko régulariser nanu. Na kopesa bino tante, mais na koloba bwe tolingi esalama noki. Through the regulatory processes. So, Mr. President, let me say you were saying that Monsieur le Président, Olobi Rwanda a telemi après 30 ans ya génocide. Sud-Afrique a telemaki après 10 ans apartheid. Lelo bozo kene na élection ANC a tomboli majorité na ye mbala ya liboso eza changement na mboka na yo. well, the two countries have like similarities. Rwanda, Bamboka mibale eza lokola ekokana. 30 years that they've been Rwanda atombwami après 30 ans. Biso pe après 30 ans. Tomoni progrès ya makasi. Sud-Afrique ya lelo eza différent na oya 1994. Tomoni élévation ya makasi. Toza pays ya 62 millions d'habitants. Peuple na biso bamoni changement na ba vie na bango. A country of 62 million people, and many of our people have seen changes in their lives. And like many other countries, we face lokola bamboka mususu bazobunda na makambo mingi oyo il faut elobama yango biso tozolobela yango yango nakolakisa yo parti nanga naza leader ya ANC ekopola jamais ekoperdre jamais majorité na ye. Le 29 mai ba Sud-Africain balingi parti yango. Nazo rêver confidence tokosala bien na élection. Botalela ngai ba master. Merci Monsieur le Président. My dear friend. okay, thank you so much, Mr. President. Colleagues, thank you so much. That's a wrap. Thank you. That was President Cyril Ramaphosa. Merci Nasi Bolandi. Nalingi penza kocha commentaire te nalingi bocha ba commentaire. Elakisi ke EAC ayaki na mboka na biso oya ba Kenya esali échec 0 bango kutu bakomaki complice na ba M23. Nasi Bolandi Cyril Ramaphosa président Afrique du Sud ba sodane bazakuna akomine kosala coopération na Rwanda. Ba ressortissant rwandais bakenda Afrique du Sud sans visa na Siboyoki. Alobi Rwanda na Afrique du Sud ezaka ka mboka eza na similarity. Oto benga en anglais
na français similarity oyo eza similaire na français c'est ça yango mona so tobeti mabaku na français bato basekaka toyebi français te toyebi anglais nde similarity na français eza similaire po quand même nazwa diplôme na Congo naza D6 na Congo mais naye kosala ba université na ngai na Grande-Bretagne na université ya West London UWL University West London University West London University West London University WLU nasali université nanga kuna licence tina ba master nasi bolandi bino moko sikoyo si Ramaphosa asukoli maboko yayaki na SADC nasi bolandi position ya SADC yangola bolandi yango na monoko ya si Ramaphosa nalingi tocha ba commentaire biso tuna se ngai na boye kocha ba commentaire mais nakolobaka eloko moko eza commentaire te eza conseil na onga na yoki o na yokaki ya Kagame nasi bokota lisusu botala interview ya Kagame na interpretango bobeta kaka na YouTube na biso As TV Media bokolanda position ya Kagame pona ba M23 alobi na anglais na salle interprétation pe na salle interprétation eloko nakolobaka ke ndenge na moni Congo aza ye moko alors nakolobaka ka c'est le moment to s'organiser armée to bunda bitumba oye koya eya ne Mobutu alobaki oye koya eya eli koloba te armée discipline ya liao armée azali organisée armée asi azwi confiance ya peuple a finir epai une armée pour la sécurité na pour la kimia boboto bondeko tozala malamu tosala mosalo tozali na yango ya révolution alors tokomi na moment ya révolution pour te libérer mboka na biso soki nano s'abonner te s'abonner na page na biso As TV Media na elaka bino ba dépêche à temps réel na saka pe émission politique on a mbaka invité ba benyango question time ngonga ya mituna l'air de questions na mbaki Christopher Ngoyi oyo alobeli guerre ya Este président Félix Martin Fayulu alobi makambu ebele na mbaki papa ngoma oyo azali Tshisekedi alobi pe makambu ebele na mbaki pe maître Baina alobi ndenge président Félix azo yamba bango na yamba pe mingi o na yamba trop président Okito Tongomo soki olingi otala bémission wana ezali ebele soki mpo olingi oyeba histoire ya maréchal Mobutu na yamba garde de corps na ye ba histoire ezali ebele mpo na lelo ngana bino tosuki awa soki nano s'abonner te s'abonner na page na biso partager émission ezali soutien na yo po na émission na biso partager ngo na ba groupe à WhatsApp o partager ngo na statut na WhatsApp o partager ngo pe na Facebook na yo po message ekomela congolais nyonso pe soutien na yo na YouTube na biso As TV Media bobo sana pete komba munene za ko bunda karate na kosala analyse nango na début mai Tyson Fury na Usyk eza combat du siècle o ba sentir nyonso ekosangana depuis Lennox Lewis na Evander Holyfield na 20e siècle na 21e siècle unification undisputed champion ba sentir nyonso ekosangana champion akokoma kaka moko na box ya poids lourd na sukisaka na losambo Nzambe apambola o moto landi biso problème niso ezotunisa yo je déclare la guérison au nom de Jésus-Christ Nzambe apesa kimia na libota na yo na foyer na yo na bana na yo na famille na yo mobimba pe Nzambe akonsole bango nyonso babungisi ba être cher na bango pe Nzambe apambola mboka na biso Congo nde tokutani na ba dépêche ezali koya pona lelo bye bye Congo, Congo, Baseleki. Congo, Congo, Baseleki. Peuple azali kolela, Baseleki. likola ba politicien ya moyibi, Baseleki. likola
lwa bapolitisien ya kanyaka mikolo nyonso koyoka masakre na Beni Ituri minembwe kokende mikolo nyonso koyoka bayibi ba million na mboka banzela ezate yele sage maya mikroba peuple azali kolela baseleki Active Media, aimez, partagez et abonnez-vous.